Mbote na biyo nyonso tu ezali nga Orceli Sinda Wambongo, nazali artiste, activiste pe campaigner. Nalingi avana bandana lo bananu matondo mingi to merci mingi na bato nyonso tu bazali kosunga biso na organisation na biso Lobiko ya Congo to Lobiko na pesi bilo merci na musala mingi na ba support ni bozola ksa biso eza na réseaux sociaux to eza libana na réseaux sociaux na pesi bilo vraiment merci mingi. Loko na loba lelo ezali ane oyo to sa campagne biso na Congo pe to na Ghana. Mais avant de se bilo musali to sa na bamboka obio na mbula oyo zala aksebino loko ni to saki mbula weleka ki na 2019. Qu'est-ce qu'on a ça ni ça qui est expérimenté parce que on voyait quand on a lié na lui ko pesa histoire na ngai ne na tiki le loko mo kote. Dans d'autres équipes là tout ça qui est là qui gagne on a comprendre OK nous allons représenter les amis donc ça pour le jeune on peut faire quoi. Il était une fois NG et puis plus rien. NG, à quoi donc veux-tu que je serve si je cesse d'être la moitié de toi? Personne n'envie mon sort. Misa ya mawa ombani ngabiye oyanga mesi ya mawa sango na munanga nani aku ya mbelanga Misa ya mawa joba kali tonton fila oyanga mesi ya mawa sango. Merci na moni bomoni musani tosaki na mbulo yelekaki 2019 tosaki na musala na PNMLS tosaki na mama yemo tosaki ba conférence tosaki ba sensibilisation pe tosaki tokenaki pe na orphelinat tosaki na hôpital ya mama Koko tosaki pe na orphelinat mususu na Njili. Donc to pesi bino vraiment merci ya mingi na ndenge ozali kosunga biso na musala tozali kosala sikoyo ane oyo campagne biso ya Congo ezali kopesa message pour na batu ba statut na bango pour la ni ezali nécessaire bato ba statut na bango parce que tolingi congolais nyonso skanya sozali eskanya sozwami to ka ba ote bazana Congo oye ba statut na yo parce que koye ba statut na yo eko sunga yo mingi pe ko sunga bato ozali ko fana na bango ensemble to bato ozali ko bima na bango. Bon message na biso yango wana donc campagne na biso ezali vraiment to sunga to ko supporter batu pona ko sala despistage. Je pense que le yango malamu pour le bakaba français té bon to koyi batu baye ba statut na bango wana ezali message biso to ko sala ya mingi vraiment pona musala biso na Congo. Bon siko na Ghana to sala nini. Bon Ghana le année oyo tombula oyo tokolobela bon tokosunga mingi bano bazali sur positif bano babotama na VH tokosunga bango po ba meka ko comprendre ba yeba ba kisini bazali komela pe tosunga bango koyebisa bango ko encourager bango ke vie ezali ko koma docteur ko koma artiste ko koma activiste onyo so ko sala na vie onyo so ozali l'espoir to zene like osana na bomo ina yo eko katate to bon VH VH donc cause na malade eko katate ou bien to koloba ke cause na malade to za malade ko la VH to malade mingi engela kisate ke okozala okokate osamsala oyo nzambe abengi yo po osana mokili oyo yango message to ba peto kolobela pe mingi pe la ba jeune to za na école to za na université to za pe na hôpital car pona ko pesa message on a pe to sangisa ba jeune to sangisa bana mikie ba yeba présence na bisoni to zali ko sana pe ba za encourager ton projet comme message oyo yango eloko toko sala année passée mbulu elekaki na makasi na biso to mekaki kokangisa 1500 livres yango esungaki biso pona kosala musala tosaki na Congo. Encore année oyo makambo eleki mingi tomoni coronavirus eye donc tozaki na moyen soute ya kokangisa mbongo wala kosenga bato ba aider biso
koto ko ça fundraising to baka na anglais ko ça fundraising mais to ça mo ezalaki te yango to kataki yango mais objectif na biso ezalaki to kangisa 5000 livres mais moi to ça mo ezalaki te mais Dieu merci to solina batu ya PMLS ba campagne to ça bato to ça bona musana na Congo ba meka ko sunga biso babaki ba ko sunga biso yango année oyo to ko continuer ka ko ça campagne na biso donc to pesi vraiment nzambe merci na nyos to ya zo tchali boso na biso yango message na ina loba mukolo oyo bo continuer ko supporter biso bo continuer ko sunga biso na msato ali ko sala message na biso zali ko encourager communauté africaine communauté congolais que santé ezali eloko moko vraiment ezali notre bar d'anglais ezali gift ezali lipamboli nzamba pesi biso to zwango sérieux nzamba sunga moko na biso que tozolo la message na biso za raté pour na santé pour na mutu moko meza pour na batu nyons tu aza la santé malamu mutu nyons tu e ba statut na ye mutu nyons tu o ami bengi congolais iska nyos ozali ya diaspora congolais na Amérique congolais na Ghana congolais na Canada to lingi ko yebisa batu nyons tu ke soki to lingi vraiment Congo ekende liboso soki to lingi Congo to sunga ba congolais iska bazali na Congo ezali pe to tia makambo ya santé liboso po to sunga basi pe mibali pe bana o bazali ko souffrir na maladie ebele o ezali na Congo. Merci beaucoup.